Vous regardez KTG Culture Africa, chaîne 100% Culture Afrique. Abonnez-vous massivement. La vidéo si elle vous plaît, et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. On commence. Tu as aussi pouvoir à congolais neti yo yozoliate yako koma bogara koma koso oyebi c'était que yozoliate na fingi président siko so toza bangunza biso nyonso toza ko déclarer ko lia na biso na bandimi na biso na babele na biso na bana na biso keto ko pasala batanga mamona makamba lobi wana ya boye boye ezala nde boye papa wa sambula loba boye papa nkusu azongesa boye papa batu wana tu yo tanga bakombo ba viva bien et ba vivaka bien. Très bien. Très bien. Voilà, vie habillée. Oh, y'a bien quoi? Tu as kangi biloko rouge le longi, kangi banzambala bandini oyena micronde souffrant. Y'a le peuple congolais, le peuple congolais ba konziba yo vraiment que ba peuple oyo zo lingo bimi bimisi la ngunza bazo kufanza ba pere. Maintenant, ce qu'on a une question, ce qui est le logo église qui mangiste et panzani, intérêt na oizani. Pourquoi nous n'avons pas panzani? Tu n'avons pas panzana pour Esaïe le Kouta. Ce qui est panzani, Esaïe le Kombo ne mutegelongwa, Kombo elongwe. Au panzana ya neti, batu bazangi place. Ok. Bazongisa kintuali. Église qui mangiste ko panzana ne ekolongwa, Kombo ane kelongwa qui mangiste. Ezonga kintuadi. Yango yo bana lobake et que panzana ko panzana no lobake que panzana zande kimbangwiste et no kintuadi. Kimbangwiste c'est zo vunga ya gaya et finika komba kintuadi. Et bimisa kimbangu envoyé spécial ya Jésus-Christ. Mahomet a envoyé spécial à Jésus-Christ. Bouddha a envoyé spécial à Jésus-Christ. Sakyamuni a envoyé spécial à Jésus-Christ. Mais comme il a la terre en Fumukimbangu, Bamfumu Diangenda, Bamfumu Kisolokele, Bamfumu Dialungane, comme Mindele Badjaki Bango Batangi Sabango, Bakoti Bango ne Kiministe, Baïsi Bango Bolongo la Kintuadi, Botiara, Kimbanguiste. Ndenge vraiment Fumukimbangu to solo la banaye. Après papa Tiangani, eza papa Rama. Il faut l'aider parce que le kuna ptam su kopa organe sala makabuna. Hakuru ba nini bele bazala. À la place où papa Tiangani na organe ba samba boko boy. Ah, tom su ba saba zamba wana ba zo longu na ba tira. Ah man. Pero il faut battre pour pas mouba qui mangue c'est que baïna dos. On va yote. Ba bi ka zo mo ba to cimetière ya ochaba. Nzambe tata la biso ndenge mokili mozali kotambola makambo mabe maleki biso yango nde pasi eyeli biso bitumba maladi nzala pe kozanga ingeta na bankulu nyonso ingeta na ba esprit nyonso ingeta na ba koko nyonso ingeta na bangunza nyonso ingeta na ba chef spirituel nyonso yenge vantoto na ba oyo nyonso bandaka bongo bosolo na politique formule D en même temps na KTG Culture Africa na pesi merci mine ba oyo to ba s'abona na chaîne na biso partout bozali bozamo na Europe na cité quelques pays bon na Grande-Bretagne bon na France Belgique Finlande Ukraine
Pologne, Italie, partout, Bozali, Motenabino, Bozabongo, na Russie, na Chine, na Corée du Nord, Corée du Sud, Italie, Japon, Bozabongo, États-Unis, Canada, Chili, Bozabongo, na Congo, Awa, na Congo, Kinshasa, Congo, Brazzaville, Angola, Luanda, Bénin, Burkina Faso, Guinée équatoriale, Guinée Bissau, Guinée Conakry, Bozabongo, na Pointe-Noire, Bozabongo, na Awa, na Malawi, vous allez bon na Érythrée, vous allez bon na Afrique du Sud, vous allez bon na Gabon, vous allez bon partout vous allez, même na Éthiopie, na Pesibino Mbote Ningilelo Oyo, moi na Congo Neville Toko, moi na Bino, Leki na Bino, Noko na Bino, Ya na Bino, Mobali na Bino, une fois encore na Zoui pour na Pesibino na Simingi, mais na Zali Bongo Kombati, Kakangaite, invité Oto Yambaka Awa, Kombo na ye Man Mamona, et le Monangaï moi na Bino Bitumba et la Muki, Mama qui panvita. Côté la ngai ni kambo oyo binemi ba côté biso ba makambo awa na musa na biso ya TV juste un petit message bon na ngai très bien le message mo kaka moké na ba ino pa na ngamoko na musa na ngai oyo ya TV depuis 2014 ba kolanga journaliste le même année 2014 na bani bongo ba formation de ba stage professionnel je parcouru beaucoup de chaînes il y a télévision il y a Congo Kinshasa la capitale awa pe na ba province. Après cela, il y a 4 ans après, na komaki bongo lokola grand peu nommé comme journaliste. Même c'est ça Ayeba Kingai. Même INP Ayeba Kingai. Aïnako Kamalelo, Neville Onganaza, j'ai formé des gens. Oyo bana lelo bazali bako témoigner. Bana ba bongo na chambu lokola Shadrach Balabe, des combats finisseurs. Ba Rebecca Menga Makile Balongi, ba Dorcas Nguma Bazali. Bana bazali vraiment éparpillés. Na Congo Oyo, même na Congo central Bazali. Na suka ya musa na ngai na ye encore formé bana ebele na suka awa ba mona dior ba témoin ba héritier jamba ba témoin ba Giscard ba témoin ba Dorcas mo ba témoin na formé bana mais ingratitude bana moko ba ingrat na koloka yo pona papa na obi na koloka yo na pesa o mwana yebaki quelle ingratitude. Nous on a fait la télévision, mais autant la télévision, oyeka kijalelo, ozuma formation et pas ya batu. Oligo avec na plate mais ne vu toko. O kilango kwa batana na nyandiko. Na Brazzaville ba baka silumuzi fois 6e mina sibanka ka ziamina. Ne vu toko yo si to luka pine atra. Te former bana. Ozuma pratique à mon qui c'est moi journaliste bien pratiquer. Na c'est na bongo na ministre des médias. Il faut autant d'abord qui a fait le journalisme parce que monde à TV baby et quand tu vas infiltrer bah rebelle il y a 1-23 bah quand tu vas le journalisme bah baby si bon TV papa Patrick Mouyaya s'il vous plaît quand tu as le journalisme il y a des infiltrés asa ni na papier à TV ni na formation ni na diplôme à université mais il pratique la télévision alors là oya ni la déontologie ni éthique TV baby moi na koloka yo na batu oyo ya mbakana na koloka bino moi c'est Neville Toko j'ai formé des gens et où tu fais awa moi na moko na changu na kimbanteke moi na moko soki wapi na cinéma soki wapi na makasi na gombe soki na lemba soki wapi ote na Neville Toko na bendio matoyi mbala suka so continue na single bon maikelo ba fongola bino bongo misu deuxièmement na ko yebisa bongo ba chef spirituel. Pour les basali ya nzambe na pesa bino mingi respect bangunza nyonso bozina ka bongo na ba émission bozo nga bongo na ba commentaire botel ba commentaire na biso awa na zo mone yango mutu na mara awa mana mamona azali rasta abunda kate aswana kate afinga kate azamumemi maki aboya ka bongo débat inutile mais il a démontré bino que si mo kimbangu ya ntungulwa oya zana kamba za lokuta soki tembezali ko finga la musika to ko finga la commentaire te yaka awa débat contradictoire ke fumu kimbangu o bino bolata ka bongo na kingo ya liputa aze ya lokuta bote ko finga la commentaire boya awa en face a répondre au la débat contradictoire avec que fumu kimbangu ya liputa za lokuta o to le problème za sur bon dimaka bote metika débat inutile yaka na plateau. Qui est encore plus loin que Kimbangu Azali sauveur de noirté. Azali Nzambe Bayindo Té. À quel détail. Ce qui t'aime Zali. À ça pour la preuve pour la Sabino.
boya bongo débat contradictoire botika kofinga inutilement dede na ke musika bote émission oyo bino bosala na banalise na bino botela oyo man mamona salaka na banalise na ye banani oyo baokommente mingi na bémission mpe bavie eza mingi wapi bokosala émission il y a 3 mois passé boaka na 100 vie biso awa 2 jours 5000 abonnés 5000 vies qui dit mieux bato baolanda bongo vérité place mai ezotiola nde moto aotia bongo litoi alors inutile ya kofinga moi je vous invite des chefs spirituels des ngunza des koko na la cellule de filles à 3 choses kimbangu ya nkamba ya lokuta moto lobango za bongo koko man mamona ce qui tembia ko ça débat contradictoire kimbangu ya liputa wana libu munene atima bongo boso ya magasin za kimbangu ya lokuta aki bongo papa ya diangenda man mamona démontrer que aso tembia ko ça débat contradictoire kimbangu aza nzambe te man mamona boye yango o bo ataka la kimbangu aza nzambe te so itembe ko finga te tika ko finga na commentaire venez pour yo undate am mema ka so na na batute asala des débats là c'est non de vérité likambo isake bozana bipoti na misu ka de ya lobaki yango aye kolonga bilo bongo bipoti na misu ese na bongo mayankelo na ko sengela bilo mayankelo na kitoki mosi na selembao na ko zula bilo mayankelo na selembao na ko tsabilo mayankelo na misu bo fonga misu bo sa bongo vérité et à que juste introduction maman qui pas vite après vous allez bongo soko dans le but ba benimbisa ngai mo na yo et juste na recadrer bana oyo parce que batenga mi bongo makasi bako bongo déborder merci mon maman qui pas vite ingeta de retour sur ce plateau tu as bongo na koko man mamona bande ko na tout bonda kangai na bana ki bongo na agitation vraiment olimbisa ngai de dokolo c'est bino pardon parce que ba ok nango mabe bitumbe comme tia poso tia ko kanela et banda ka ba mutake hier vient mutu pesu ki fana sera bonne intervention bako ko batela ngai ba batela man mamona. Alors, aujourd'hui, tu peux mettre bongo masolo moko ya mokie. O etali bongo likambo, o etali mingi vraiment. Ma déclaration émission passée, il y a Kokoman mamona par rapport, il y a Kopanzana, il y a Kamba, Peliwa, il y a Papa Simo Kimbango Kiangani. Ce qui est là, Kamba, église Panzani. Man mamona ko gagner nini? Koko a ko gagner nini? Intérêt nezali nini? Dédé, ce qui est là, Kiangani a koufi. Nana ko remplacer place wana. Pe man a ko gagner nini. Avantage n'est kozala nini. Pour souhaiter kayango na sima na ngwa pansaka eloko o nini. Pe lisusu to mituna ba question. Est-ce que les locaux ceux qui le quartier ganazalité est-ce que des églises oyo ya papa qui biangenda tika oyo comment mo cotonner centre d'accueil est-ce que ba ko sangana ka comment que loko moko mususu papa Zako oyo la ko exterminer l'église limbangiste un par un intérêt na ezali nini azoluka nini des trois toko beta bongo masolo ya gouverneur ya Lualaba maman Fifi Masuka ba œuvre oyo ye azosala moi siwana azali incomparable azali la seule gouverneur ya Congo démocratique depuis ba gouverneur Baya azali la seule gouverneur oyo pape ayambi ye moko audience personnelle basolola ki nini pe la seule gouverneur oyo bongo a réhabilité ba beauté ya Lualaba lelo oyo mamona akobete moki masolo wala sans pour autant tarder na osema bongo na ingénieur Mona Dior avant été na fongola bongo kitambala ya mama Mwilu ingénieur Mona Dior fongola bongo na invité na ngai et bongo toi attaquer bongo na ba détail tika célibataire abato ne vite va ne calme koko mbote na yo mbote mingi pe mbote mokili molimba na pesi mbote na ngai ya liboso na koko serute sika ya zali OK mbote na ngai mibale na pesi na Gento Maria pe na pesi mbote mingi na papa na biso Wakinda benga zo soutenir toujours man. OK merci papa Wakinda résidence Dias qui est maza numéro 1 OK Njili quartier 4 arrêt armé toya wana to visiter yango tobo ke le visiter wana auberge basala wana ba norme ya Europe oh auberge mana njili to tata 5 communes marque auberge wana ça c'est vrai ça ouais beti auberge nyonso ya njili oh
Mokongo mutasali yango papa wakinda. Tokoya wana, oya papa wakinda tokobeta toko wana. Matondo mingi nakanisi koya na biso awa soki tozwi mwa retard nayebi te embouteillage ezosalama na pays oyo bakare ezobota awa lokola wa mayebo to makada moto eza moke to ndenge nini mpona koya lemba ifo nasala 1h30 minutes ka 0 mètre 0 mètre awa mais ce que ezolakisa vraimen ke non mboka oyo eza na basorti te eza na baentrée te en c'est des défaut ya mokonzi ya mboka to des fois gouverneur te mboka ezalaka dirige na bato bayebi kotambusa masolo banda kasavubu ti na Chilombo ezalaka na boulevard moko euta aéroport boulevard Lumumba président moko te azozwa makanisi osala deuxième boulevard okokende ti aéroport tokolobaka bafoti te eza bamakambo na bamituna bango ezalaka te yango moni biso toyaka mpo toyebisa bango makambo wana ekotana na mutu na bango soki mpe baza mayele bazokoma ngo na bagenda tolingaka te tolobaka ke foti ya président foti ya moto kingani te wana tozokondane eza na makambo tokondane mais soki totali mpo na nzela bango bazoréfléchir te na baage baza nango boulevard ya laka moko ya aéroport eloko wana vraiment elongwaka bango na motu ndenge nini qu'est-ce qui manque basala boulevard mosusu na nsima ya kingasani ya suka nzela mpe ezalaka kuna nzela ezali nzela ezali nzela ezala te l'état aza capable a créé nzela omoni place église à Bethel déjà omoni boulevard triomphal soko yeti na kohydro na première très bien juste église à Bethel eza très bien ezala na nzela église à Bethel batonga ona nzela nzela eza wana ti aéroport ntango na sa échangeur banzela sa mabele ezali ebima na bakitambo ebima na baéroport ebima na bafleuve eloni ezangi sikoyo okenda mokili banzela yalaki toetufa banzela biso moko toteki yango biso moko tokoloba bacommissaire des hommes babourgmestre moto bateki baplace oyo esengaki basala banzela mais vouloir ou pas ifo babukabuka baplace wana église ya cité bete bafo babuka o nzela eleka wana tupu ekende ati aéroport na basima nango wana ifo babukabuka baomona mwa nzela efungwami po batonga église ya betelo wana ezalaka nzela paster mbi yokani soki na mokonzi alimete atie mandalala ebandaka na mandalala pa na nsima kuna basombi ye mpe fort mabonza banini atie mie oke bakanga nzela siko gouvernement telema baza na bango kaka bato oyo bazocomprendre te ke il faut désenclaver désengorger clavé so tobimisaka bamo français tozongaka akota bangele bungi wana donc kofungula nzela basala deuxième voie ya aéroport eza te bongo yoka bango moko soki bazoya 1 kilomètre déjà bakara mopanzi ezalaka te biso toyotambola na biso mpo oyo okitino na avion topanzela osu nzela oleka sala mosusu yo nde moto apresse yo moto oza itili na congo mpo na biso tofungwamaka na okende nanga ville nanga na telema na bapanzi roulage aleki soki nani motard alebino bovandi bozozela soki nani yanga koleka omona bacorps diplomatique moko baleki omona président aleki omona gouverneur aleki général aleki bango kuti balekaka na basens unique bayandroit bafai congolais yango mboka oyo towana makambo ebele soki tozoloba ngo te nga nazoya netando ya ikete mpona ya koteya bato bongola motema yamba yesu yamba kimbango aza sauveur ya race noire mobikisi na biso ye wana te
biso tozoya nde kopesa idéologie oyo baopesa bakonzi te mpo ekomaka mpo so olingi oyebaka ekomaka toko so olingi oyebaka makambo oyo biso tolobaka ekomaka me kaka kofinga me kaka koloba tiloko boye to ministre boye donc obimisi babeji kalelo ka sikoyo sikoyo kaka na palesi bazozela yo olobaki nini moni bango biloko bazela moto akokoya kokanga yo tuna oyo olobaki nini ye moko bakonioka masusu mama lekine na cité po akende zambe azosouffrir koko na ye po akende ata na hôpital azosouffrir mais ye akokoyela kaka obimisa injure po asali akanga aloba ngo kombongo babimisa outrage mais biso tozoya po toluka ba outrage tozoya nde koloba vérité lengusa oloba vérité yaya matondo mingi na bato nyonso bozoyoka ngai nga nazoya na etando ikete mpo bangunza bobanda komena nsenga bozala bino bangunza nga nalongwa na nga ngunza mpo naza artiste fête composé ata bosekaki album na ngai esala esuccès te mais producteur non akufaki na coronavirus album au petit titre na ntango ifilme na mene na yembeli mfumuki mbangu na kati yo ngunzo zoseka album wana esala esuccès te mo teke yo mtu wa malade vina bino bangunza ngo bozoleka na ba TV na ba vina bomo te bo ba malere ngunza moko ya kotala malano na pale na vivaka ndenge nini na bana nanga na lala ndenge nini na sukula ndenge nini yaka soko lati mwa jini mwa polo ye na TV obandi koloba po osukili kaka na TV mbalanda vi na yo tata na bino azalaka nani biso bapere na biso baa na kati ya histoire moko na bachisekedi papa chisekedi histoire moko na bapapa kingotolo bambuta bamba bambuta diangenda bapere na biso moi mon papa il est né en 1923 nga siko na mwana suka bagrand na nga ba age basere na nga ba age bangunza mosusu omona wana ake kolisambela akapite makambo mpo ayebisa bato me biso tobotami nango toza bana nkole nga naza mwana nkole po bakoko na nga bakangamanaki mbango makambo nga balobaka eza te nde na ye koteya bato balandanga na eglise na biso tolataka jaune jaune balandanga na eglise na bango balataka pembe pembe vert vert bleu bleu te nga nayelaka makambo nango eza droitement divise ya makambo ya mboka soki esanganaka na spiritualité mpo spiritualité na bino bangunza yango eza ya lokuta yango nakotisaka spiritualité soki oza na besoin ya kolobela mani na mona likambo tokobunda te yaka awa to s'exprimer devant toko devant 4 jours mpo batefe na bino nakoya te bajournaliste wana baa na déontologie ya mosala yango te nakoya te. C'est ça. Maintenant, quand tu vois l'introduction, tu vas dire que le 4G, le Congo ne tombera jamais. Congo est coyaté. On va défendre le Congo jusqu'au bout. Pour Congo coyaté, il faut que tu aies un anti-valeur. Tu aies un bon anti-valeur. Nyongunza, olobi koza ngunzo sambelaka. Oleki na TV osali émission. Meneni nzambeno atindi bato batalote. C'est ça. Makamni olobi po bato batalo 19 personnes à Pamba. Atindi l'esprit 9 personnes. 19 esprits à Pamba là. Qui a dit qu'il bénit. Qui a dit. Ba vrai ngunza baza ba révolutionnaire. Man mamona nakata kisasa. Azo expliquer ma grand frère Chilo Moto wana biso na miak to yoka français noti. Vrai ngunza yo. Vile ngunza msoko koloba. Vérité vérité. Kanga église na ozo saba kaliki le mabonza ji. Papote là ba dossier. Papote ba dossier église. Ayuma. Wa mboka partout boza. Bole kanga la bateve bolo bande makamba mboka. C'est ça. Makambo teko ndeki o prouver ba to yo yebi kimbango koleka ba to nyonso. Te wana ya moteur
neti yo yebiki bonzambe bakoko moko kalakala yo bloka bakombo oyaka nango na te fo botika mamba pampambala le pays va mal. Le pays va mal. Le pays va mal. Reste mtoyo mbango Tiken Jafar Koli. Ok, le pays va mal. Mon pays va mal. Mon pays va mal. Okay. Mon pays va mal. Okay. Quand vous voyez les politiciens sont en train de détruire l'argent. Bozolo belo côté. Kaka soki ba toucher bino ba ngunza boye o biso ba frère ngunza o modernisation ba ngunza ba ni. Ngunza modernisé. Ya Pierre Bozana mo wa yo ngunza modernisé. Man mamona oyo ka gena sango luka vie privée ne. Ko comprendre va go yo mutu. Ok, tu as comme un na niveau na parce que n'a raté asilika avant de t'abonner na question du jour. La personne un grand merci na hymne national les Kasimutu qui teka Coco on pila depuis kuna musique la France. Merci encore na Coco Seruchi le patriarche. La personne motemigi à tout sambusa bangwa RS motema ya Kasia Pembembili mon oncle après ça bongo terre tanga bon université pour le ba ko finga ngai boy. Yani à tout le temps que ça classe le moi sinaye Léa Akasi alitia kasa pembe mbilia to koti bongo na vivre d'ICG na biso muna ngunza mani mamona lelo oyo to maki l'émission passée longo la duma komba ngunza koko ngunza ba foiré man koko lelo oyo to mo l'émission précédente tu ko leka o tu ko ba bongo été église qui mangiste ko panzana na loba oloba mo église qui mangiste eko panzana ba lelo oyo ko panzana ndambo oui on a dit au na dernièrement awa l'audio là ba ki bango ba yo kina nini oyo surveillant na ki mangiste wana papa Zako ba kange na gouvernement ba sambisa parce que azoboma bato na kamba ville sainte mais makili zotanga. Alors maintenant ce qu'on a une question moko ce qui est le logo église qui mangiste et panzani intérêt na ezani olinga prendre ngaka panzani kalinga ke panzana po eza ya lokuta soki panzani eza ndende kombo nde muteke longwa kombo elongwi o panzana ya neti bato bazangi place bazongisa kintwali église kimbangwiste kopanzana ne ekolongwa kombo wana ekolongwa kimbangwiste ezonga kintwadi mpona kintwadi toomona na bampeve na kintwadi mpeve bombaka te na bomoko kintwadi yango na bomoko bandeko na biso bangala baluba baswahili lisanga ntina ya kintwadi bomoko lisanga so tozongisi lingomba na bomoko bamangomba mpe nyonso eza na Congo ezongi mpa bapaya totikali na lingomba na biso batikela biso na mfumu kimbangu kintwadi yango loka nalobaki ekepanzana kopanzana nalobaki ekepanzana eza nde kimbangwiste eno kintwadi kimbangwiste sikoyo ezwa vunga ya gayar efinika komba kintwadi ebimisaki mbangu envoyé spécial ya Jésus-Christ. Mahomet a envoyé spécial à Jésus-Christ. Bouddha a envoyé spécial à Jésus-Christ. Sakyamuni a envoyé spécial à Jésus-Christ. Mais comme il a la terre en Fumuki Mbangu, Bamfumu Diangenda, Bamfumu Kisolokele, Bamfumu Dialungane, comme Bamindele Badjaki Bango Batangi Sabango, Bakoti Bango ne Kiministe, Baïbsi Bango Bolongo la Kintwadi, Botiara, Kimbangwiste. Donc envoyé spécial, il y a Jésus-Christ sur la terre, Batiango Sikolo, Fumuki Mbangu. Mais comment envoyer des liens, Baya et Bélé, Jésus-Christ a tinda Bamoti? Tel comme il y a la biso noir, Jésus a tinda la biso mou. Il y a un peu de la bino na président. Le président, tout est Afrique. Si on a les Européens, ils vont pouvoir. Derrière les Européens. Il y a un homme qui a dit Panzana. Et Panzana. Et puis, Kimbangu c'est Panzana. Et Panzana, ça fait la porte à Panzana. Ok. Je suis Panzani. Nous sommes là. Yo avantage nous ani. Avantage les alliés. Tu combat qui se combat qui toi dit. Tu zong ici. C'est mon toit là. On se combat qui tu es dans Azali. Azali papa Rama Azali.
ndenge vraiment mfumu Kimbangu tosololaka na ye après papa Kiangani eza papa Rma mwana ya mfumu Diangenda fazala est-ce que Osimba yo mwana tata kulu tozwi bon mwana tata leki wa tongaki église tata kulu tanda ba français tata kulu ta yeba ki administration ando lia ba nguba na ba nyoko na village kuna yeba ki makambo parce que papa Diangenda bundi pona lingomba Olikamboa le bâtisseur c'est lui-même Kuntima bino bambuta bosali ba lettre à résolution na compte ke bokamata bana ya papa Diangenda bofinika bango funga ok bango nde il faut ba hériter trône wana c'était pas Kiangani itumba bisadi bon na yo ka teke muta kutini akufi na famille na bino le combien le 10 le 10 janvier oui janvier 2025 le 10 janvier Moutakufi lelo na famille le 10 janvier mais c'est Ramina Boti pega le 10 janvier ça non c'est comme Moutawa sauver la famille non jamais de comme quand na bota mabara 1950 et tomba ki pe Kimbanga ku fare est-ce que Kimbanga loba ke mwana wa bota mana kati ya libota wana kozala mwana mobali na 1950 libota d'abord ya Kimbanga eza Congo mobimba na 1950 yango kianga ni kamta bota mabara yemo mwana mbali na famille muso ezala te. Est-ce que Kimbangu po alata nzota mutu il faut le baga na famille wana moi en 1951 na basakata azate na ba mongo azate na ba luba azate na ba swahili azate na ba yanzi azate na ba teke azate na ba mbunza azate donc moi en 1951 on a tout tamara ya proclamation ezaki ngani na papa Congo. D'abord, les Bakongo, ils ont trahi le Fumugimba. Oh, comment ça? Mais les Bakongo, toujours mon atout. Moi, l'église, c'est ça qui dépend de la rapport à l'île. Balanda, vraiment, maloba, Fumugimba. Bonde, koe, komi, aboka, boani. Pona, kozanga, kobate, la maloba. Tchena, mutima, mutu. Jibuleni, wabakanku. Bonde koe komi ya bokabwani bonde koya bango kuna bana wana bubenga kabana bo santu bonde ko ezala ka deja ya bokabwana pona kozanga kobatela maloba ngo mutatika ngo mfumwa longo Diangenda Kuntima pero wana bunda kifor pona lingomba ba viene ba ndova tele mabongo viene ba ndova na village bon ba de ba na village te viene na mswa ku farava OK wala uti mutabanchiki ministre donc yo tu ermo ma ba ki pefa ba utala mouvement tu fumwa longo mouvement Diangenda Kuntima bamba mamel mabanga fingama ba yina e monde entier na congolais bon siko ndenge ni tangu ye apemi bokamata mwana tata kuluntu po abota maki na 1951 botia wana kasi ko jope bana 1951 nyonso boyena botia bango po baza bana bakoko Kimbangu bango bakoko Kimbangu très bien ozo comprendre bokamati makambo ya 1951 bolati wana neti kiangani abota maka ye ngo jour na 1951 non bana 51 ba nga grande sœur na ngaza mo 1950 50 rataki ka inane ya kopusa ba vieux lubo baza bana 1950 ba ebele baza ebele ba vieux ebele na nchiki wana ba bana ba 50 izalaka kiangani te bango moko nde na famille na bango bamoni kaka komi ye pa botami jour yango balakisa totiaika place Baba sur le baraki Kimbangu le baramo depuis quand sur la Kimbangu le bar rien pour la profession na tout boti boko sila ba Kimbangu ma makambo koma bino mo bo créer le bo so Kimbangu le baki après ce ko kianga le ba successeur kianga ni yebe fo le ba pour karaté fo dai on kufa bo ya bilembo pe kolanda mais kula sikoyo ezake kianga ni so ka kufi babando sa siko vote yango moi bapapa babendana bona pere na biso bakolo indusa ezalaka bapapa arma
Diangane balaneti ba grand frère ya Diangane na bamboka. C'est ça. Ko petit na mama ya neti ki Atimba. Adia pe ba putu. Ayela ba pe ba veste. So adie pe na village kuna ba yaya na ngato kutani ba yambani ba osola ba pe ba ba petit na sadia na miki. Ye pe kuna aki Congo kaka ngeyese kaka udongo. Ba opposer ma ba petit le joka. C'est ça. Ce bana ya Diangane na batali ba bi oh. Mais père nous sommes passés à Makambo. Il était baptisé. Non, tu fous la moutema. Toi, tu as un grand frère, comme moi, la tata Koulout, tu marché. Mais tant que tu as la lettre et résolution, papa, s'il le voyait bien. Il y a un dépendant minoté. Pour les lots qui m'banguissent, comme bon, mamouningane qui m'banguissent. Ah! Liwe Kota. Liwe Kota, ça fait 23 ans. On a même un garçon à l'humanité. Ça fait 23 ans, papa Zavo a robot ma bateau, na kati ya kama. Man, il faut l'aider parce que me kuna ptam su kopa borgane sana makuna. Akurba mimi bele bazala. Ala place mu babate na borgane mbona samba boko boye. Ah, tom tuna ba saba zamba wana ba tulungu na batu na reba nini. Ah man. Pero le faut battre pour ba mu ba ki mangu se mtibaye na dosi. Oh ba de. Yote. Ba bika zo mo ba tu cimetière ya ochaba. Garçon a fait l'ongine dans la vidéo. Les attendez que Congo. Assengui président de la République, il y a Braza. C'est ça. Denis Sassou Nguesso, Tata Denis Sassou Nguesso. Très bien. Assengui Yaya na biso Chilombo. Assengui Ngelebungi ya Lorenzo. Bataille na bango makambo. C'est un Ngelebungi yeso a nyoko na bato kuna na ngola. Ngelebungi. Toya la dossier là. Oyebike alobi non. Boutel le monsieur Likambo, papa Zako, Akanga, Tata Nzambe, en otage. Bakangi Nzambe en otage. T'as béni moi. Mouna, John Makiese. John Makiese, Bakangi Nzambe en otage. Mais scandale. Nzambe. Bukanga l'otage. Oh, quel est le côté au kilo. Et puis, bana ya Diangenda. Balobaka na bango te. Bazotala na musika. Bazotala na musika. Obi que papa Arma pousse à l'avion. À part Ndoulé. Ok. Parce que grand Ndoulé c'est na Congo, mutaleki na Afrique. Ouais. Mutaleki na Ndoula zate. Tout ça na Congo te na Afrique. En Afrique au Liban. Comment la vidéo na maestro. Grand maestro. Grand Ndouliste. Mabeta Bachiki. Obi na famille so bote zoba diriger famille peut que dans la bozoba. Bozo mo te kimbamu seke na bozoba pour bote intellectuel te chef spirituel. Donc c'est papa nenga zana bi balangele. Papa tanga makasi. Ba biki na ba feye zana na te. Ali bino zana muta mayela marque na papa Arma. Avec ba université mikili ba distinction. Soit dirigeant qui m'a mis baba terrain minene bazana onde c'est tonga ma université dans solo et puis ça veut dire premier mutu il fallait quitter sa avion en kamba bon quitter si mutu mususu na prophétie ça vraiment que yé mutu fa quitter sa avion en kamba ya butu pe la moyo abutu pe na moyo oh butu bon avion so quitter na moyo quitter pe na butu spiritualité. La force aéroport en Kambe, il fallait la baptiser na papa Arma. Parce que Moussala ya yekoli yango wana papa diange dans le bar peke avion mutango kitisa ngo papa Arma. Mais ba kitisa muto mususu. Yé pas kanga papa lo baria. Tatalaka. Malédiction bandi susu. Au moins te babandi refusé. Papa Zakov mazalaki muto bandi ba le kana TV ba lo bakato akoma ko boma bato. Balobi pe na kombo ya tata mwana pe Elimo Santo. Asilisi pe na kombo ya tata mwana Elimo Santo apesi identité na ye. Au problème hein. Après na na ba réseaux sociaux, papa Sylvain qui est sur côté Équateur ko na mboka mo. Abengi ba soda, bazo sala trouble l'église ya Kimbangwisi. Ba soda ba kende ba écoute ba Kimbangwisi bango na bango, bazo bomana. Lumbe. Mais tant que benga ba ba esi bango ba M23 ba kotili biso awa na église.
Bon, ce que soldat là, il a maîtrise, t'es pas qu'il est Voilà, bah, Koufi. Discordance, ou les autres quoi, on kamba na mokoto, c'est ça. Centre d'accueil na mokoto, Oyokanizate. Oyokanizate, ali papa Zako, Aza Sikona, cessé. Et on crée un trouble, ma bé. Il y a un trouble, il y a un bon mabat, tout le monde a un bon mabat. Ce qu'on a un ennemi. Au cas où c'est justice. Bon, tant que la justice, c'est que nous avons un garçon qui a fait taper sur une adresse. Et là, on est ça. Après, on a preuve. Alors, on a preuve. Alors, on a preuve. Président de la République a protégé. Il y a 5-3 présidents, donc il y a un grand problème. Grand problème. Avec les 3 présidents, il y a 6-3 pour ces églises qui m'a dit. Mais ce qu'on a président, tellement ça va même, écoute, ce qu'on a même les sous. Est-ce que c'est vraiment facile? Bon, justice, c'est la facile pour nous avoir verdict. Te Costa Moutamba aroye ba vidéo na kotala ba biro ezali Kimbangu ezali nini ba prêtre kutu na Vatika ba kanga bango na ba beloko ba benga soki ba pédophilie so ba po ba kanga papa za kwelo oneza mukongo moko ya yuma abima yanke na se ya bandimi soit disant que ye koko ya Kimbangu ali na saki koko Kimbangu ba tiwere zoleka empoisonnement zoleka nayebisa bino église kimbanguiste ekopanzana mpona epanzana te bazala mayele bazonga kaka na wenze de kimiala na bango babengaki ndako wana mokoto soki bazongi mpa bana diangenda te zéro. C'est bon, bon, c'est la papa de ma bami qui dit ça. Et leur père n'a pas. C'est leur histoire de Kimbangu, c'est Kimbangu Tava Yambana na Diangenda. Batutanaki. Batutanaki te. Et au moment où la pression bote. Totutanaki. Kimbangu Bandi. C'est leur histoire na bango. Que Tingenda mono, Luboki la bana bane. Ya bakani kina avanga na kende na bwatu bobenga bana nanga na yebisa bango banzungu pe bamoni ke terezo kende te foto benga ka ba petia bayaya baye apesi kisolo kele mbote apesi ya ngulungani mbote tanga komika pa ba diangenda mbote zane to mi pesi mbote na hivi sozo OK yo na yo ngali sutoko Yona yo. Bato basala ba théâtre moko na masolo bakosela Kimbangu. Ata utunzamba yona yo. Oh apesi papa diangenda mote. Liboko boy etikali kaka liboko. Yona yo. Le cadeau de lili ombre apesi ombre na yeye. Yona yo. Siko ombre wana etiki bana na mokili. Si vous avez un poste de chef spirituel, bano bauti na Congo ya ombre. Parce que ombre on est avec loko moko na Kimbangu yemoko yantungu. Si vous avez commis le moment pouvoir, pour que ça monte au bout de liboko simba maki nango ba monika muntu kaka Kimbangu dale o muntu. Meta commis na papa diangenda. Yona yo. Ba ya mbala na mindele ba comprendre. Mais bato kota na kali. Tu vois Kimbangu ya mbala. Iyo na yebi afi yambayemo yambayemo tineka abo so chebo yelo rien so papa diangenda boti bana wana na respect na bango ba bito tia yaya ya liboso c'est ça pour la respect na bana mokongo ya batata OK bino obinisi yango prophétie Kimbangu atika botika makamba pamba balikanisation yango ezoya Kimbangu alobai Kongo ke kabwana te mais balikanisation ezana nzela et ça là Congo kabona bon yo tala tena internet na canal plus et comme déjà
République démocratique du Congo l'Est. Drapeau ils ont matabuna. Donc quelque part, bango bana wana bazana kamba. Bozo kende na bino kuna bo pesa bango ba respect na makambo na bino lokuta bo créer na Congo. Ya mte ko tili biso malédiction. Mais pour nanga kakena kima kukamba. Kima nkato maya nkamba bayaka na bino ba système. Oni eloko za ko za bele. Ezate eloko ezate wera kena kuna na suki bakanga na mutu. Afukari de chef spirituel na suki bakanga ya bana basi. Entre dans l'Ancien Testament ba batanga ba combien d'hommes ne peut pas être dressé. Donc Marambakamba bah tu peux me papa s'il faut moni kototo okene na yo. Très bien. Kototo okene na yo moni. Et puis peut-être mo ko lisusu abimi internet boye azaka na mikili. Niveau do fingela bato wana ya kamba wana bato ya le 26 wana. Eh mazaki mbabwisi. Oh mwana ndako papa Sylvain de Guina TV yeba koza mwana ndako zo kwa kaka soyi eke kwa ina kaka yo moko. Mais na kati ya séparation chef spirituel aza en otage kanga ye olone ba chef spirituel na tout ya Congo batala ba attention siko nga batala ba attention nani ana puissance toko yo bandu ba mo siko kana belle ndiano te batala ba attention nzambe ba otale attention le chef spirituel soit qui Brazzaville malade et bandit kuna docteur Assasou Nguesso aye retraité ça soit monika mutu ko daila nga te fuma docteur nyamba a traité on place ngana kamwa kabatu ya kimbango ski o kyanganya komi fema na bichingo bila babi lelo a traversé. Oui, que quand père azonga. Azonga. Nzambe. Azonga. A pu mêler bateau. À traverser. Pourquoi nous va Congolais au Bossana? Bon, ni tu vois ya fallait monde croire. Nzambe yo. Nzambe yo akiti na jeep. Bozi na esprit mo do ya. Ezala mo nzambe na tokomi na mobala te. To mo no ba chumo ko ba ko mala mo kilo ba ozana ba ko tina te ni wakamba do sala. Ikamu se muti. E betisi ba chef spirituel na l'église. Masambuki de yaka. Je vois dans la qualité c'est ce qu'on ça la musique 14 personnes. Yo mo yo kini ni c'est la musique de tata moi si na bino. Tata moi so ko fanga ya mateke na la musique. Pour yo musanga ni. Frère Marozo. Tant nous on a parlé de passeport français à l'aéroport Benda Kimi. Mimi ba Kimi miso ba ko mi bien ni ka mi ba mi ka population ezoya. Ko si ba mo trop. Tianga ne ba pimela ba ya kota Brazzaville il fallait quitter la jeep. Bezanze la pona ye zanze na mai. Tamba ko la mai. Yene ko lo. Tamba ko lo mukili. Kreke te ba bibende ora mai kanga mina mona kana master mo ka teka ka kuna kiome. Asala na beach. Aiba kangi mama boy pero analeka. Yeu tawa benge pero na mabite chef spirituel ya pero na kona kita pero na kachakara panda. Ngirazo bela ngirazo ngabite ba position ka ya mo. Ngapela kotango dut na loba mon émission mo bo fala leka na mai. Bimina jeep na mo chauffeur mo ma ke na tambula bana. Nzambe ayo bagate. Nzambe o tanga okufa bo ndo fabriquer ka sala ki boye. Wa bimina moyi. O boye na boye. Wa ko si boye. Tika ba foutu na bina pam les pays va mal boy la distraction ba ça il faut que dans kamba le ko funda papa zako so lui a bino ba ren kuna na ba bino ko ni na ba twa ko na mo boye ba organi ba stoma matari bino po boza ba yuma ba ndabo bando ko ke ko tia ozana avantage te ba ngo ba zo ba avantage ba ngo tu ba zakuna. Yo so yi kyanga ni abotaka bana ne ba ya la pays de diable
bakoyambe te bachanga ba nationalité moko bakomela yenga soki nani ata na nationalité française tokopesaka akombola ye bandeko nzambe bachanga ba nationalité bapeto babota bakuna bakoya te baboya na société congolaise pour balinga mote pour ani mais toi baliamo yo bato poto bamonaka biso totikala baliamo nga kutu na sauva mpona lobaka naza contre bino nalobaka président na bino pays na bino mutuna mpe koya toyala mutuna wana biso badiabulu bato tu bakende apoto so bazokutana kili maman Mimi 5 étoiles moi ça fait les cases auti Angola ebisi de les cases na kokende susu Angola botika kana fana alapi amona ni Angola maman Mimi amona ni Angola donc azo comprendre te Angola te la sandalo wapi basket wapi neti fatambula makolo ngulu neti ayeko mi kotisa na poubelle man nga jour na utaka Maroc na kitaka na 3h du matin na aéroport Alger na ye na koti hotel na lali na tongo na lamuki avant parce que tu voyage ça la plaisir mo la mukafa bato baola mukala bapongi bamona ma nazomona babalabala mosusu eza nango na rave te me neti eza na rave mpona nini miso oyo tomona place bamabundu ezalaka te propre bato babandaka misala 20h ti 4h du matin bato bamoni ndenge babongisili mboka te ni place bakomboli te na ntongo bolamuli kaka propre me bino baopesa biso bana kini babulu yango na moi makasi bamonako na boulevard ozokombola semeki nga mono kokombola bokilo mono kokombolaka bulo oyo basalaka na bana mboka botika ata $210 mpe oyo bafutaka na Maroc eza nango kini ndenge kosila salite parce que 19 générations d'examen d'État. Oh, bah, si c'est examen d'État. Plus de 40 000 millions de jeunes garçons au bazaba de diplôme dans ma palais. Ba salati. Bana misala au salati. Mais mucha bamona na propriété mboka. Bonzo mamuta sérieux wana ta IGF ngo yango mu befuta kabiso. Tout son pays na mboka na biso. C'est ça. Et nous on est ça. Volonté. On lui a kende bazwanga na sukula na kombola kata cité moko na Maroc. Baboyi. Au point. Ba pesa na musala pa bana mboka. Mais boy étranger. Bafuta bango $210 chaque le 15. 210 chaque le 15. Et ratakaté. So olingi pe par jour na yo 8 euros na yo zwa ya par jour so ko tiki yango 210 au foot à parler 90 euros au premier jean eza 10 euros survêt 9 euros au moins le mois moko ko sala calcul ya ta ya 5 jean damas kutu na jamba et belé na ndega osakana te mais biso organisation des athées pour la nuit nkambo eza na lokuta toye na bagroupe de prière lokuta toye na bangunza bamaître susu baza kuna ya kosakana te même la tribu de babebisi makambo eloko abi eza te na Congo à part message oyo nga nazopesa message nini ya bienvenu bozoyoka baba tozalaka ma franc garçon nini na ville de Kinshasa azoloba makambo nga nalobaka na bimission mpona bapeple me bandele bungi bato bandimango te balandaka baza domine na bapuissance dimale oyo bato bakotisa bango mutu amutombo akondimango te mutu ya dewe akondimango te kimbangwisa akondimango te matali bango bakomona teke bango bakosalaka nombre de vie te
mutu maza libanda ala na ngunza mo bazoteya ye na bamia na ye mbati kutu ya bien te alata soki koti ya ndenge nini ateya ye ke bongola motema mpona kimbango aza sauveur na yo mutu aza na Los Angeles chez Lamputo ngunza moto abifo atia nkelo na miso tozozila bauti omona te eza bamama nkelo te ya bamama nkelo te nkelo batia bango bato babimaka na butu comprendre te mutu azobela maladi ya banere banini oyo otya nkelo yo mo ngunza oyo ntango ozovanda na studio ozomona nanu ngunza mamona beta bayamatia bayotia mamoto se evandaki bamokota mystike na se ya bagabana ocomprendre pas de joyo alors souci pays non aza na basusi ya badiscussion apante c'est ça nasoalisaka te obima nanu sali te aya ngunza amonika aza prêt osala ne debaya ye mutu akobima sali te na maloba na esprit na nzoto lobaka aluka babeba babeza azoluka babeze na ye loba akoma mani mamona répondre ye est-ce que nga banda na banda koloba makambo ya président nafingi président ngunza ni alobelaka président makambo tozala frère oza journaliste aloba maki président banda yo ya tozokufa na biso kaka nzala bapere que vous êtes biso kutu pere na biso na pale soki biloko ezolamba te tata leyo mama leyo tolia te yebisa tata leyo tolia te bongo mutu azwi pouvoir aza congolais neti yo ozolia te ye azokoma bogara akoma koso oyebisi te ke yo ozolia te nafingi président sikoyo soki toza bangunza biso nyonso tozoya kodeklare kolia na biso na bandimi na biso na bapesile na biso na bana na biso ke toyo kopasaka batamani mamona makambo alobi wana ya boyeboye ezalaka nde boye papa wa sambula aloba boye papa nkusu azongisa boye papa bato wana tuyo kotanga bakombo baviva bien mpe bavivaka bien très bien bana vie ya billet ya bien ko yo soko okangi biloko rouge na elongi okangi banzambala banini oye na micro nde souffrant yako lobela bapeuple congolais yako lobela bapeuple congolais bakonzi bayoka vraiment ke bapeuple oyo ozolinga obimisila ngunza bazokufa nzala bapere ayuma boza na baklasse ya bato boketu azofinga bongunza niaya oloba makambo ngala alobaka omona kaka okoma kaka ke non mama mwelo na mama koko na biso liboso ezalaki telekinamozonga boye na mbanza kongo ezalaki bango obetaka masolo bapere nga azobeta kilelo twana miadi kilelo mboka ya sali te gouverneur azalaka comprendre banda kotangisa fait combien d'années azokende na inane sali ntango ezolongwa te koma bozotika na bino bokovanda koto boya kofaire distraire bato ke kianga nzambe koto boloba bangunza bayebi keke mbango nzambe koto banzambe ngo bazala kombeki otika tokaka bapampango bangunza gouvernement bakimbangwisi bazosenga ke bointerpele papa zako azoboma bato na nkamba image déjà si totielaki bino togarde ka bapreuve obiso te moto olobi yango c'est ça moto bongo yimoka asali alors maintenant si tu as le coco pour lancer bon message pas il y a papa Zako et donc on a travaillé mon côté on a besoin d'un clic pour on travailler ensemble pour nous créer notre bloc alors mais si tu papa coco pour lancer bon message pas papa Zako pourquoi c'est bon papa Zako parce qu'elle a n'a capé ma vidéo na biso que comme la carrière la bureau na n'a kuni partout ça dit que si na loba iba okufa baza na ba jour mingi te yo quand ça jour en lobby rien jour nzambe za ata msepe mila comprendre bakokufa bakotika makambo wana vérité kavena tadi kuvana lenda kunkula vana zulu tadi eza na libanga moko te ezala bisikola moninga nango libanga vérité tout ekoyeba libanga ne kolongwa un jour mais longwa kaka un jour nane loka oloba na ete batikela papa à ma place akoma chef spirituel point très pona yoka déjà papa Sylvain lobike kianga aza nzambe molimo santo papa mbenza aza nzambe mwana papa Zakaza tata nzambe man makambo eza danger ndenge ndiange ndazalaki tata nzambe molimo santo lani
Dialunga alaki kolo Yesu Kristo papa Kisolokela alaki tata Nzambe Mokeli ombra bazongisa on lisusu kiangani papa Mbenza papa Zako tala te ba proclame pour papa Sylvain déjà sur le bango dans la vidéo ba Congo bazo sakana na molimo santo Molimo Santo qui t'a na ba Congo te ceux qui t'a na ba Congo comment na est kuna ba leki biso na ba richesse Molimo Santo fait à la paix côté de l'autre na est pas ba Swahili fait à la paix pas ba Mongo papa ba yaka fait à la paix pas ba yaka Molimo Santo za ya ba Congo wana église ya pale tebi makambo wana père nsa koma ba mikanda tu dibundu dia sumuka lingomba si sumuka babakili nyoka zimbi batuli di kokamba bakamati ba nyoka mabe batiena kamba babakili madrako batuli di kokamba batu batafua kokamba donc pera koma tout il ba ne belé banda pera koma oh ngauna na bota mate l'écriture on est beaucoup qui s'attend grand sert monsieur le bosso mais 70 ans il faut ça 69 ans 65 ans grand anga 5e de la famille azana 65 ans abotami na 60 ba sœur manga ba botami bana na 52 bana ba âge wana kaka comprendre est-ce que des églises wana bokoto pena centre d'accueil est-ce que un jour bon comment on pas ensemble c'est papa Armand comme chef spirituel tout ce qu'il y a comme chef spirituel kasi batika li bongo pe batika la bongo so ba comme chef spirituel te ba moto ba opata ba opanza mama même mon côté monde yeba au même Vatican et que doka ils ont kamba te quand les gens émettaient à Vatican ba contact kamba c'est catholique mana fermez cette parenthèse to kota mboka di pamba me ko sabato na mboka pamba comment expliquer ça président de la République à Kenya Boboyi papa qui nana mwasi na papa ya nyoso bayana na basi na bango mais papa qui a gagné Boboyi akabi mala mwasi ne poso ka enveloppe pesa mais on pesa en kana mwasi pas mwasi ba yo tala bango mais papa za pas kanga e olome les qui sont pas baya on est continue god ya papa za ko pale pana za vie na madi to so la ki tambi so kina ki kongo so kini ne le kaka maman premier ministre je te salue maman Judith ake kuna na mubali na ye pani papa bimai na mwasi ne faut enveloppe ya papa tango nzango pesa ngala pas mwasi siko maman Nzambe boko bosa na ye obinisaka tata Nzambe po boyebi ke ba continue bazoya na batika ka enveloppe papa za na tango simba bote tango ye pa na bino a ileki kaka ndenge moko boye via ko palo na kata okala ba ko pa bima yumo botikila ba vatira ponto bana ba commerce ngele bungi bo bebisi lingomba mfumuki mbango boko kufa bino nyonso ba fanatique boko kufa na bino les conducteurs des aveugles caractère tolongo bongo na kati ya religion to kotisiko na kati ya politique masolo ya mboka toujours on bana bino kokoman azali bongo muto asimba ka bongo nyonso ayosenga bongo na bangunza nyonso na ba oyo balinga ka message na ye na bino ba bolinga bongo message na ye lit ya ngunza lit ya révolutionnaire azali bongo ko soit bongo peuple comme c'est bongo libre politiquement religieusement akoba bongo libre osenga na bino okanisa bongo bandimi na bino moko boya un jour liboso ya ba ambassade ba pays baza bongo membre Union européenne France Belgique États-Unis Grande-Bretagne Allemagne boya bo réclamer ata pendant 2 semaines ou 1 mois oui bo réclamer kaka que libération ya Congo ba ser nyonso ba mère botiki ba mabele polele de batika Congo Maman ya Lumumba. Moi ça Lumumba. Ba déshabiller mère wana. Baba yoki c'est soni. Na mfare de Mobutu. Siko bino bolinga bo récupérer pays bo kenda wana ndenge Yesu azali awo.
faut pas se sentir la pasteur le côté makamba ye mabe pasteur mana pine ko neta kotumba peuple congolais ye moko eza ba présidente na ba ministre ba tcha bango ba boro boye grand frère Chilo bozo batindi biso to ke sala ba système wana ba kolia ba boye ba kibi betindi ba yim datindi biso siko ba pasteur so boye bi ke bino vraiment makambo wana eza ya bino nzambe mtakitsela bino bo te révolutionner ba dimito kende l'église minene eza na Congo l'église minene ya na Congo awa dimanche kaka moko yindi tu peux na ville wana ville vraiment liboso ambassade des États-Unis Trump vraiment tu dis qu'est-ce qui se passe là-bas oh non basi nyonso ya Congo bakendaka kosambela balobi vraiment bozwa solution ya Congo bozolinga bazwa moni kaka bakoma neti grand prêtre moko boye neti roi na Congo roi mokonzi bopesa biso louve biso moko bapeuple tosilisa baventure oyo tosilisa yango eza sensibilisation. Très bien. Les gens qui sensibilisent les hommes, ce sont des musiciens, des pasteurs, des chroniqueurs, des sportifs. Congo, moi, je tiens mon gars que Congo doit être libéré. Pas des églises, pas de travail. Est-ce que aussi Mbappé? Oh, kasi solution ya ngonga la pesi bango. C'est pasteur en nzambe mutatindinga na loba makambo yo. Koko, est-ce que na caractère ba pasteur Congo balenga mbongo. On dirait que dimanche moka prier te pour ma bonza. Akenega ba diminer ko na ba ke ba na ambassadeur so pas. Mais so sala mateka to kanga l'église. Président Zosiani a kanga l'église. Po ya okamane l'église na wala na influence. Grand frère Chilomba otika lo kanga l'église te poza frère en Christ. OK. Yamba Yesu. Mobiki sipe Ok, sentiment la question est la suivante. Coco, chaque fois, il y a un peu de mboka, kolebela mokonza mboka, kolebela bongo bakambi ya mboka na biso, pour l'intérêt mboka on va toujours grand frère Chilombo, bakonza mboka na bino, mboka na bino. On va attaquer ça mboka na yo, mboka na ngai Congo, mboka na bino Congo. Bakonzi na bino mboka oyo mboka na bino Congo ya gafa Chilombo ya na ngai mokonzi na bino omilongolaka ozotia biso nde bakolo Congo yi lokazo Congo leti yo za Congo lete man maman azami sato man maman a père de famille. OK. Man maman a artiste. OK. Man maman a koko. OK. Sikona ki koko force ko ta kati na nga yango wana elakisaka les esprits. OK. Ebimisaka ya bino obango bata planète ote sokotamba aloba kati na nga senga momona na ozotuna nga na koyebi soki no Kongo na biso président na ngai mais ntango nazalaki mpeve na oloba ya bino oyo azoloba aza likolo meme ya baprésident ngo a likolo ya monde na ya bachef spirituel na bino na ya bangunza na bino azoloba kati na nga makambo boyo bango nili part bozana jeune moko te na monde otikala oloba makambo oyo les Congolais sont des périns nga nazobanga te mpe nazoloba cause eza juste objectif na biso nzala na libumu eleki nzala wana so ezokota mpo badirige na biso baodirige biso bien te alors profit ya badirige na biso ezali La vidéo si elle vous plaît et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. On commence.